awa besekta vraiment trop bana Londres ya Ibrahim Nzambe na nyonso ya ma Charlotte Pigeon Verte balobi makambo yango ezalaka toujours nde boye pesa ntango nde makambo pesa ntango nde solution pesa ntango nde makambo ya Ibrahim Nzambe na nyonso donc ya ma Charlotte Pigeon Verte donc mingi pena kolobeza te donc besekta toujours kana bana Londres ka ndenge ezalaka tobosani bino te ba René Simisi Yves Ndeko la prêtre donc Jos Kouedi boza vraiment belé quoi donc les amis de Pesa Ntango boza vraiment ebele ba Francine Bomboko na habité Joseph Mantosa Koko Chimanga boss donc Koko ko boss Amisi Kitoko Papi la course boss Brice Mpangi Marie-Claire Segela Malaika na bossanite vous êtes vraiment nombreux quoi Juscelin Ngombo Boboza bene belé Syria qui papa na Igno Zizi Batantu Yebit Juscelin Batantu René Simisi système balé toujours balé kaka ndenge zalaka toza toujours qu'on naviguer likolo ya mai ya Ibrahim Nzambe na nyonso makambo kafu donc tokende bina kotika na ba donc citerno pena donc ya se épisode donc faut dire pena donc za likolo barge maintenant ma souhaité quand ndenge za les petits qui sont toujours dans les bancs tout bossa n'était pas Fabrice Mantosa donc vous avez vraiment belé quoi vous avez vraiment belé maître chaîne à Londres à Djenga Basilo il était comment on a habité quoi Ansino c'est mon boss à Kilote José Chinois on a habité quoi il y a Thomas Lévy Mambo Lévy Doudou Molengo Kosi Pedro na lobanini Trésor ya Fatou Philo Siala donc vous êtes vraiment nombreux Enis Mbwadi donc minga olobeza te ko la René Simisi bino tout donc je vous love trop quoi Freddy Mayemba Fabrice Dibassana les petits qui sont toujours là to naviguer toujours na mai quoi ma Charlotte et Pigeon Verte place aux Ali besekte belé Marine Tumba bébé kilo pensar donc ils vont nettoyer qui kalama yo sola tu sais ils vont nettoyer qui au monde na tu sais toko tabokula kula nzela mai Karine nozomona na tu sais donc besekte tout bana pesa ntango to pesa bino to ba moto place bozali ba René Simisi bino to place bozali besekte belé donc na habité quoi naza toujours na kati ya bagara makambango ya Ibrahim Nzambe nyonso on lâchera pas l'affaire quoi donc olingi pesa ntango yaka Kosi Pedro na habité sur Nolbani Pedro Kuziza donc vous avez me belé donc Fabien Universal vous avez me belé donc salon Golgotha na Londres donc merci vraiment besekta vraiment donc parce que vous allez parce que vous allez besekta je de navigation ya mai ya Ibrahim Nzambe na nyonso kafu makambo kafu bakoka je de mai carré quand ndenge ezalaka oyo kuna bralima obomona ba jaune wana ba casier banini bazeka luzeka banini bakazier bralima yango wana bakazier yango kuna donc mesiki pesa ntango nde makambo donc mesiki baluka babwato baluka nkai nezalaka pesa ntango nde makambo. On est toujours là, on est toujours ensemble. Il y a Ibrahim Nzambe dans notre place aux Alibé, secte danger à Kafou. Le petit King Jésus depuis son temps au Yesu. On est toujours ensemble. Donc, Nabo Sanité, Montunangai, Gino Lumière, na Matadi, Gino Lumière, secte trop place aux Ali, Yves Ndeko, René Simisi. Ils sont ici sur ma caméra pour Zalara, bon bébé de Das, c'est la congolaise, boza toujours ébélé.
Hein? Donc on est toujours ensemble quoi. Ibrahim Nzamena c'est ma Charlotte Pigeon Verte. Mon leader que j'aime beaucoup, mon bof. Donc check. On est toujours ensemble quoi. Dans les bons. Bye.